Hôtesse TV, un site différent. Est-ce que base encore kamaka? Akokoka nyonso papa komona no pasite base eza bokozo ya kapasite oyo babongola makambo oyo balingaka mutu nyonso toza ekolo moko toza bana Congo toza oyo kingandi te batu moko Congolais nyonso tokanga bongo ya Faci Tshisekedi wa Mulumba.
moi. Yalobi ya pesa Tshisekedi oya buke na yele na bwanya akamba biso ba Congolais nyonso yaza pona Congolais nyonso siganisme amour bien sûr na kopesa nanu na peuple congolais merci mingi parce que le peuple pendant les élections de 2006 jusqu'à 2011 le peuple avait toujours été trompé. Le peuple a toujours été trompé. Il y a des manigances moraux, il y a pouvoir en place. Il y a des ordres. Mais cette fois-ci, le peuple a pu voter et puis le peuple s'attendait qu'on puisse nous publier une personne valable. Une personne valable, c'est bel et bien Etienne Tshilombo Tshisekedi. Là, c'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la vérité des urnes. Mais à Bandundu, il y a des gens qui protestent de ces résultats, non? Non. Je n'ai pas vraiment des informations précises. Et puis mais moi, je t'informe. Non, vous m'informez, mais il faut que je puisse vérifier. Donc, je ne peux pas dire des choses comme ça devant les médias. Donc, bon, vous, en tant que jeune, bien sûr. Qu'est-ce que vous comptez? Parce que IDPS, on est le cas des droits et la vie sociale et la progression nécessaire. Vous, en tant que jeune, je pense que tout le monde va aussi. Qu'est-ce que vous proposez à Etienne Tshisekedi? Comme Kokoniang dit que non, il est le prématuré politique. Qu'est-ce que tu peux dire? Bon, Kokoniang, il doit m'excuser premièrement. Je lui dois beaucoup de respect. Il est un ministre d'État. Pour ses propos qu'il tient toujours à la télévision, donc moi, je trouve ça c'est immature. Pour un ministre d'État, il ne peut pas tenir des propos comme ça, il ne peut pas insulter des gens comme ça. Donc si il prétend qu'il est professeur, bon, moi je trouve ça c'est nul. Donc on ne peut pas insulter des gens comme ça et puis on ne peut pas dire n'importe quoi aux personnalités des gens. C'est dans les chaos. Donc, et Kokoniang, donc c'est pas Kokoniang qui est la CENI. La CENI a décidé qu'on a publié bel et bien les résultats valables. Et qu'est-ce que vous proposez à Félix Tshisekedi? Parce que la vision de son père, c'était le cas des droits. On dit toujours en français tel père, tel fils. Félix Tshilombo est né dans une famille de la démocratie. Félix Tshilombo Tshisekedi ne connaît pas la violence. Félix Tshilombo Tshisekedi n'est pas un homme de guerre. Félix Tshilombo Tshisekedi, c'est un type très calme, c'est un type qui connaît la démocratie. Son père l'a incarné cette démocratie. Donc nous espérons bien que les choses vont changer. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas comment je peux déterminer, mais c'est mon avis. Alors, en tant que citoyen congolais, au vu de Bélé à Manikas, est-ce que Félix Tshisekedi a sa solution pour le Congo? Oui, merci beaucoup pour la question. Fati, c'est une solution pour le Congo parce que c'est une personne qui a toujours prôné la démocratie, puis il a toujours prôné les biens du peuple congolais, les social, et nous demanderons, n'est-ce pas, à lui de pouvoir intégrer à la jeunesse, n'est-ce pas, dans toutes les représentations dans son gouvernement pour que la jeunesse se retrouve. Parce que la jeunesse s'est aussi impliquée pour que cette victoire nous soit acquise. En tout cas, la deuxième des choses, nous ne devons pas aussi ignorer à rendre un hommage le plus différent au président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour son sens d'amour, d'écoute, parce qu'il a cédé le pouvoir, il va partir dans le calme, sans, n'est-ce pas, force. En tout cas, nous lui disons grand merci. Il est considéré pour nous comme le père de la démocratie. Nous disons à ceux qui nous taxent que le pouvoir que Félix a acquis ou il a remporté, c'est un pouvoir corrompu, c'est un pouvoir acheté par la majorité. Nous leur disons non. Nous leur disons c'est une victoire bien méritée. En tout cas, les Félix, nous sommes les cas pour le changement. Il n'est pas un monsieur tribal, il n'est pas un monsieur séparatif. C'est un monsieur qui va travailler avec toutes les couches sans tenir compte des tribus. Il n'aura pas la haine tribale. C'est un monsieur rassembleur. Nous lui disons grand merci. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi par rapport à Esengo Tozango pour Félix Tshisekedi 40 ans ya bitumba. Katana boya makambu oyo mais moi na ndako ba président. Est-ce qu'akokoka?
Oui, merci cher journaliste pour la parole. Je m'en vais vous dire que vous savez, l'UDPS a lutté pendant 40 ans. Mais il y a des intellectuels à l'UDPS, je sens qu'il y a des intellectuels. Oui, mais ça ne dérange pas. Vous savez, pendant la lutte, pendant la marche, même d'Israël, il y a eu tout ce qui est arrivé là. Mais je me rappelle, après avoir traversé la mer Rouge, aller dans le désert, Moïse est parti. Dès le départ de Moïse, Dieu lui-même s'est levé. Il a parlé, il a dit à Josué, lève-toi maintenant. Tu dois conduire les peuples dans la terre promise. Et nous voici aujourd'hui dans la terre promise. Alors, vu votre question, la prohibition était Congolais à Esengo partout. Yo moko tali okomona ambiance ndenge zo salema. Te batozo kufate bandundu bazali na bango ba Congolais. Pouvoir ya Congo eza pour na Congolais nyonso se retrouver. Ezate au pouvoir ya Moluba, pouvoir ya Moyaka, to pouvoir ya nani te eza pouvoir ya Congolais. Yambo président na biso loba yango ke to kozala na pouvoir oyo mwana mungala ake na mboka mbujimai azo se retrouver epai na bango. Ikoloba ekozala tribalisme te bakotraite moto nyonso ndenge elongo bani. C'est-à-dire moto akozala likolo mobeko aza na ye te. Ozala Moluba, ozala Moyanzi, ozala Mongala, biso banso to ba Congolais. Alors nde yango toli ko sepela trop, tozong sa mato ne pa ya wenzambe. Lokola sungi biso pendant 40 ans ya lutte, le loi récompenser biso. Avec biso en vérité. Moni mboka oyo to mokili oyo za nzambe. Félix alaki mutu oyo alalaki liti ya tata na ye. Lelo Kabila o atikele pouvoir, tata ne mutatikele pouvoir. Félix Tshisekedi, tata ne tikele pouvoir. Yango Congo eza royaume. Non, eza royaume. Peut-être on va noter Félix à l'équipe pour la nini. Biso ba Congolais. Soki matin nani Fayulu lekaki. Tomato sepela. Prévané aligné à protester par résultat oyo. Bino ko sepela na ye. Yalobi hein. Matin Fayulu ta mwana mboka. Félix Tshisekedi ta mwana mboka. Alors, pour la biso na zaboy. Zone ti makolo. Ya passe na passe. Eloko te za mpanzi oyo. Sikoyo. To continue na passe ti suka wapi. Ya ozo mona Félix Nzamba sungiye abina ki mokonzi. Mais ce fallait zwaki to sepela. Le ekona kana kaya Félix to boya te. Shada za mutu te. Kabila za ndeko na biso. Sikopesa na mama mo. Maman, papa, question mon ami tout, na bino maman bokele. C'est quelque chose de assez bien. Mais le Félix n'a pas pouvoir. Azongili sur meni. Azongili sur partout au batavena na gouvernement Kabila. Yo en tant que maman. Réaction de vous nga bonne réaction nga na sepeli makasi. Bona bayokani bien, élection pe eleki nango bien. To votaki na biso malamu. Na minute oyo makambo nyonso eza nango kimia po papa na yebisaki biso ke bokozwa bokonzi oyo ata mundu ke kolela te. Yango nde tomoni pe lisusu lelo. Ata makelele moko toyoki yango te, eloko moko tomoni te. Donc to sepeli makasi parce que nyonso eleki kaka na kimia. Nde toza bo toza na esengo moko long tokoloba te. Félix abimi président. Siko soki mende soki na gouvernement Félix. Ba ministre monsieur Soudeti kwa bina mingi kwa commun. Azongi sur jalelo na gouvernement ya Félix. Yo réactionné pour ça ndenge. Oko sepela na gouvernement. Na ko sepela na ngaka na gouvernement wana na ko boya na ngai te. Bango nyonso bazaka ba Congolais, biso nyonso tozaka ba Congolais. Toko yina na biso te. Parce que biso nyonso tozaka bumoko. Papa le banana, une question à papa. Au gouvernement, et quoi que au maire, le gouvernement Félix. Koko Niangi dans le gouvernement, il y a Félix. La mère mène dans le gouvernement Félix. Bon, Lelo Félix Tshisekedi a commis président de la République démocratique du Congo.
aza président ya ba congolais nyonso tu ezala ba o baza na opposition baninga na ye ezala ba o bazali na majorité o société civile ba organisation nyonso tu ezali acquis des droits. Félix Tshisekedi a commis président ya République démocratique du Congo mobimba et pour na pouvoir na ye erumela a travaillé malamu singala ça la gouvernement a créé gouvernement ya cohésion nationale. Non, a commis président de la République démocratique du Congo. De l'école a commis président il y a République démocratique, nouveau président il y a République démocratique du Congo, azali président ba congolais nyonso tout. Et sengeli asangisa tous les Congolais. Te ezali kambu ya kolia te pe aliaki te. Peuple congolais a sali volonté na ye a désigné mutu oyo aponaki. Et mutu congolais aponaki ezali Félix Tshisekedi. Et Lelo a commis président de la République démocratique du Congo, azaka président ya IDPS te, azali président ya ba congolais nyonso tout. Azali président ya Mende, azali président ya Martin Fayulu, azali président ya Koko Nyangi, azali président ya Moïse Katumbi, président ya Jean-Pierre Bemba, azali président ya République démocratique du Congo mobimba. Et sengeli ba congolais nyonso ba na simana ye pona gouvernement esika ekende liboso asala malamu peuple congolais asala malamu. Merci. Et Sili papa, on nyonso zaki ya mabe azocha ordre. Aye po kolbzongi sa o zaki ya mabe ezonga na ordre. Yende président sikatoza na ye makambo asika pe bandi. Te oya biso azapona ezala mu Congo, ezala mungala, ezala muluba, azapona ekolo nyonso. Aza tribal te o batayi de pes car ba travailler na pouvoir. Non. Azapona si soki AAA, soki MLC, soki PPRD, OIDPS, MCC, FCC, la Mouka, ensemble, Ngaïté, Moutounyanso, président République démocratique du Congo. Je pense que Bruno Tshibala a Zali premier ministre. Mais Félix a eu place à premier ministre, c'est lui le président, c'est lui le chef. C'est lui le décideur. C'est lui la personne Otozelaki. Et puis, je te dis, la personne à question Félix Tshisekedi a la manipuler et pas à Moutoumorote. Parce qu'il y a un esprit à Kondo Tshisekedi. Je pense qu'il doit diriger le Congo selon Nenge Alakaki Congolais. Et puis je vous dis, Félix a la manipulé avec Kabila. Félix a fait Kabila. Non, non, parce que Kabila c'est bien, c'est Félix né à le pouvoir maintenant. Et tout ça signe de l'attente. Si Nzambe a promis les Congolais. Et je pense que tout Congo mobimba moni bango moko. Tu as vu que Félix a présent élu. Vous êtes voté. Et nanga a surprendre Busso. Comprendre. Même je félicite M. Kabila parce que Alexis si. Première des choses, tu as vu ça bango. Tant que tu as une élection, tu bandi na bango, tu as vu si bango gars, bando boy bando compliqué mambo machine. Tu as vu si bango, biso to na tinate, machine à voter, to machine à voter te, biso to kende na élection. Balobi ba su ba raison. Ote machine boy to yokani to na Genève. Conseil bagenda opesa biso kuna. Biso tonzima yango te na o base bisa biso na o litoi mususu ebisa biso non ezaki différent yango esenga ke to yoka base na biso to ebisa bango ke to yoka ni to ke na machine à voter bango baboyi o to pona machine bango baboyi machine lelo biso tonzimi machine résultat ya irne yango ebimi o eza vérité résultat yango ebimi yango les vrais résultats o batu bazelaki bakosana te ba rimer omoni koyoka un président Tongolingo voté yeba liboso 1 asalaki to asalaki te dede yeba ye soki asalaki nanu te il faut yeba soki kia projet na ye eza nini oyo ya bongisi mpona mboka akolobela biso na nini lelo totala tala base lelo makambo esali omona makambo base esali vraiment esengo eza makasi nga lelo ndeko na bino amidu na osepela na kati ya 10e ri elongo na bino na koloba ete bandeko tosepela na oyo moninga azwi yayo mpe baosepela nango
biso to ba égoïste te to kangango tina suka te. De souvenir na bino bobangate. Je suis dans la joie aujourd'hui à travers de ce que j'ai vu aujourd'hui. Que Dieu bénisse beaucoup. Tosali mingi ebele ko ba souffrance ebele mais Nzambe aye ko salelo. Lokola to omeli na mboko to zume souffrance mingi. O Nzambe aye ko sala mingi poto lukiana no mibemo bimona ngote. Asi Nzambe na biso aseli ngolu poto oti ko belle fa susu mingi lelo. Lokola Nzambe asime ko c'est pourquoi je le glorifie notre Seigneur qu'il soit béni encore. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut faire comme cela. Comme nous avons vu notre pouvoir, nous avons remis notre pouvoir chez nous. C'est pourquoi que nous sommes à jamais. En tout cas, à cela, moi, je glorifie beaucoup notre Seigneur à travers de tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire comme cela, mais comme notre président a été déjà manifesté sa gloire, c'est pourquoi nous avons comblé notre gloire, qu'il soit béni à jamais. Nous sommes au Moni, nous sommes au Bati Koleka, Zambé, Tomoni, Mambula, Zamba, Lingibiso, le roi de la paix, pouvoir Nabiso. Pouvoir auto bandi ko lango mi ko le belé to ba beti biso ba sele biso boye ba bitu mesala mi kuna ba to belé ba kufa kuna ba masasi oko ba kufa na muluwa moko ya mabe mais lokola mikolo Nzamba ya okeli biso apesi biso président na biso lokola esala mi bongo ya wana ndenge wana tozo komisio Nzambe akuma ndikolo yokoyo leko moko na somona esa ke tozo senga président na biso atengele biso banda ko ya bien atengele biso banzela tala ko bima ki kwiti tikananga zela izate siko yazo ngisala biso banzela ya bien toye bandeni ya kotamula babito kekenda ka susu zela ya nani ya shika panaka nanga te siko tozo senga président na biso soki afandi bien a maîtriser ngo bien asele le biso banzela ba courant isa na mboka te asele biso ba courant babilo konyo so wa fanda poto banda ko komisana Nzambe to bonie pona bilingalinga te to boni net ke to sana motema moko ke soki azuna na pouvoir na fandisi makambo okamonyo so wana ko fanda bien yango nete so komisa ye afanda kimia atamula bien pelepele na makolo yana ye eloko moko ikokanga ye te donc maboko na ye atamula na mikolo mutu mususu akotima na ye to c'est quoi to so komisa Nzambe aso merci ezaye mutu exclure mutu te na kati ya processus vous comprendre alors il ne fallait pas tika processus wana bongo po na ngamba baye ko profiter ba pesa sous prolongation sous. Vous comprendre? Lelo eloko lobaki wana avec ou sans. Et pesi biso vérité te. Tozo pisikoyo. Bato baboyaki avec ou sans wana, baswaki wapi. Yango nazo samba tika lotoko. Ezo bebisa bakona bilongi. Bakomi ko sa ba déclaration moko na ba RFI na sa lotoko na jamba. Obi pe jamba tango mela ona mbuma ezaka faux. Baboyi machine, va voter la machine. Est-ce que la faute à Bisson? Est-ce que la faute à Félix? Non. La faute à Félix, si on va s'en prendre dans moteur, à Boyaki, pour ça c'est l'élection. Mais Bisson, tu gagnes l'élection. Il y a besoin de la carte de la République démocratique du Congo. Ben, les gens de la carte de la République démocratique du Congo. Aza présent, dans l'avenir, tu as l'andengeni, tu as bon ça m'a kamwana pour babilo qu'on les ongles les sous. Vraiment, Nazaki sous émotion. Toloba nandima quitté. Mais en tant que combattant, dans la victoire wana. Tu salues depuis longtemps, tu continues à bolo, tu betami. Mais fin de il est presque vaincre. Tu vaincre. Mais aujourd'hui, Kabila a négocié avec Félix. Est-ce qu'on peut prouver il faut preuve ezala. Le ce qui Félix bakutani na Kabila, mabeza wapi. Pour aza président ou azali kobima. Il faut pas kutana boso lola batala ndenge nini bakobongisa passation du pouvoir. Est-ce que personne bakutana? Et personne bakutana te? Bon, bazolo bawana yango na zolo bake bato bazolo bawana bamilo bake batangi soko tangi muto ataka ko biloko bongo te yango na zo pesa conseil bateka lotoko mais na lobi Fayulu kobo yazo boye wana pour azu monde ya chômeur à vie on comprendre azu monde chômeur à vie eza passe ça na motema traîtrise ne comme ko sala ebongo na kenda ka de gauche à droite afuti masumu na ye voilà ozokati mafuti masumu na ye. Je connais bien le monsieur. Ngana tamna Fayulu. Na vagina Fayulu. Bisikano donc na tina ba bandu ville pa na bango kuna Fatundu.
tokomona pa na bato folo ngo yeyo mais amekaki kolia kosombela liboke ya bato kwanga so comprendre asombi kwanga na liboke ya bato yokanisi bakola liboke wana bakotika kaka azala liboso na bango bokomona makambo ekoya liboso Fayulu ne représente rien bato bazalaki nsima na ye oyo baza kotindika ye bajida opposant de Kasumbalesa, criminel, tout le monde, tous ces gens-là. Non, papa, il y a le boumounene, il y a tout à bas, tout à mon boca, on a un Bemba. On va dire que non, la bouteille à lobby, a bis mosa chakama ina moto. On a une vertige. Ya fati. Bemba, il y a kanese Congo zaye. Congo za propriété privée na yepolo ba que non Félix a consent tout a bloqué Félix. Yo kanisaki akokoka yango lelo Félix Bouza tout le monde a sika Mbemba koyo contre la rébellion. To kolaksa que non eux en force de frappe. Vous comprendre to la Mbemba na rébellion. To la Katumbi ya. Aya kolaksa bango kutu déjà ce sont les opposants pour te poser éternel. Vous comprendre Tout d'abord n'a pas ce merci Mingi. Tshisekedi a combattu pour l'état des droits. Je crois que Félix, il a déjà répété plusieurs fois en disant que Yeli Bosso étant des droits. C'est pour cela que moi je fais confiance à Félix. Je suis certain que d'ici 2 ou 3 ans, on va parler de notre beau pays. Au moins, dans notre pays, il n'y a que des rumeurs qui priment. Est-ce que qui peut confirmer parmi nous ici qu'il a vu Kabila en train de négocier avec Félix? Attends, Nazali Mabri de PES. Je n'ai pas droit à l'erreur. Je dois tout faire pour que IDPS puisse faire quelque chose pour l'intérêt de notre pays. Il n'y a pas question, Tshisekedi c'est un président pour tous les pays du Congo. Et aujourd'hui, vous m'avez posé la question de M. Kabila. Kabila, c'est un ancien président. Tshisekedi, s'il a un petit problème, il peut lui poser la question. Vous qui étiez là, qu'est-ce que vous avez pu voir? Est-ce que c'est mauvais de se rencontrer avec lui? Il est consultant. Il est consultant, c'est le président de la République. D'ailleurs, entre nous, moi je félicite ce monsieur-là, parce qu'il a compris la voix du peuple. Il a dit non, je m'incline. Alors il faut le féliciter. Il faut savoir d'abord que dans la vie politique, ce n'est pas une vie qui est statique. La politique est dynamique, ça peut bouger à tout moment. Ok? Ce qui nous réunit dans la politique, ce sont les intérêts. Moi je dirais, quand même qu'il peut y avoir la coalition Cash FCC, moi personnellement je n'ai pas de preuves. Si toi tu as des preuves, tu peux nous les montrer. Mais néanmoins, moi je te dis clairement que le dynamisme dans la politique est autorisé. Oui, la victoire de Fati ne date pas d'aujourd'hui. C'est une victoire de tout un peuple d'abord. C'est une victoire d'une lutte qui dure de plus de 40 ans. C'est 40 ans de lutte. C'est 40 ans que nous avons enduré dans l'opposition. Opposition sans armes. L'opposition de masse, de combats et de lutte. Des vies humaines qui sont parties. Si aujourd'hui UDPS est victorieux, moi je pense que c'est la victoire de tout un peuple. Je suis très contente parce que notre souci était l'unique. Que les gens dégagent d'abord, papa. Que les gens dégagent. Quand même, les gens ont dégagé. On a vu que nous avons un autre président. Parce qu'on a toujours dit, en RD Congo, ils ont toujours des faits. Fait président tel, fait président tel. Et cette fois-ci, il y a un ex-président. Un ex-président qui va passer le pouvoir à Félix. Paul Boadjike, mon papa, papa, même si les gens disent que les balouba, Moutounyo Sazaka na origine naye. Moutounyo Sazaka na origine naye, papa. Ata Marie, wamoni Marie tango azaki sangwelam. Akaneki mango epande konaye Elisabeth.
bongo biso baluba so tozo sepele que Félix azwi pouvoir tosali nini papa mutu nyonso azaka na origine na ye Félix aza muluba toye kosepela po aza ndeko na biso kelekele. En tout cas, et nous aussi, nous avons beaucoup souffert là-bas en Tchango par les gens de Bandundu, disons que non, il faut pas accuser les gens. Ah, batungisi biso makasi kuna na Tchango. Bazolo bakeo baloba bazui pouvoir eza pouvoir na biso te eza pouvoir a bekolo nyonso. Mais eza pouvoir ya tous les peuples congolais mais ba faire souffrir biso kuna sécurité et ko sécuriser biso kuna toza na biso à l'aise. Je suis sûr parce que IDPS n'a jamais travaillé mais il a préféré donc de faire beaucoup. Il faut que je parle à mon Il cher ami. Oui, bonjour. Bonjour. En tout cas, na sepeli makasi na eloko leki na mboka na biso. Pour eloko leki oyo, eza la première fois eloko esala maboye na mboka na biso RDC. To misi président ya RDC Mobimba. Azali président Eli ya Congo Mobimba. Comment na président Félix Tshisekedi aza président ya Congo Mobimba. Aza président Tegeno ya Baluba. Non, ce n'est pas ça. Aza président ya Congo Mobimba. Et le Congo na sepeli tomoni changement il fait que na kati ya mboka oyo. Étant que moi j'ai fait Luboya wa Mulumba. Maman, la jeune fille beaucoup de gens avec Fati. Papa, merci pour la parole. Naza vraiment nesengo makasi. Toyebi ke bana na biso ba jeune fille bazaki ba komé ba ujana po mboka oyo moye ezate mutokote ya muninga azate. Donc maman azana eloko koloba te po yo pesi mwana nini pote ya ye. Avec Fati toyebi ke ujana ekosila. Bana na biso mibali bakobala basi bakobala bana na biso ya basi. Toza nesengo makasi po ye Fati azali président ya mboka mobimba azali ya baluba te aza ya baswahili te aza ya batetela te ya biso nyonso toboyi tribalisme po ye azali ya biso nyonso mwana mboka aza mwana Congo mwana mboka mbala liboso esalama papa naza na émotion nasepeli yokani. Oui, esengo na nga na journal lelo. Et c'est un journal lelo que na RDC depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui on n'a jamais vu passation de pouvoir de la sorte et on n'a jamais élu un président et les gens bazo fêté na façon tozo mona boyi et tikala ko salemate. C'est la toute première fois que non amboka na biso bazo publier résultat au moni la police azate population azo fêté dans tout le riz dans tout le chemin, bazo fêté. Donc, nous rendons hommage à Feu Etienne Tshisekedi par rapport à Moussala Oya Salaki, par rapport à Onyon Soa Salaki, lelo résultat Yangoyo. Résultat Yangoyo, puisque comme Manaye Oya Salaki, et puis ce résultat lelo. La nuit peut durer longtemps, mais le jour finit toujours par venir. Viva IDPS! Viva IDPS. Opangala osepela na okili mobimba tozosepela ndenge Félix azwi bokonzi mpona yo tobanda kosala IDPS 30 ans na pouvoir babanda koloba Simoki Mbangu alakela biso tokotikala kozwa bokonzi te ndenge tozwi bokonzi lelo tozokumisa Nzambe oyo koboya kosepela na biso na bokonzi na biso tokosepela tokozala nsima na ye mpona kosoutenir ye ndenge toza boye tokovivre en plus baoyo balobaka Simoki Mbangu alobaka tokozwa bokonzi te nde baza bafonctionnaire bakolia bien bakolata bien bakosepela moto ata moko te akanisa makanisa mabe biso nyonso toza bana mboka tosepela tozwa kimia Félix akosala makambo ya minene. Bato bandundu na bayaka nde balobaka makambo wana balobi Simoki Mbangu alakela bino sikoyo biso baluba tolobi tokopona ekolo te ezala bato bandundu ezala bayaka ezala bamongo biso nyonso toza eloko moko esi tobalana na bango tobota na bango bana tosala makila tosangisa makila eloko nini okoya kokabola biso na bango. Merci beaucoup pour la parole au Pessingaï.
eloko nazalaki nango ya obakisaka mwa mokie tolanda maloba ya président na biso Fachi ndenge alobi aza président baluba te aza président ya bato nyonso kotala lelo so totie Fayulu totie na Fachi bango nyonso baza bana mboka pourquoi tokoko bomana tozobomana nini tozoluka nini eloko tolukaki yango oyo deja sikoyo tokobomana lisusu nini tolukaki changement. Pourquoi pas qu'on travaille sans problème? Aza mwana mboka ndenge Fachi aza mwana mboka yepa aza mwana mboka toko travailler à l'aise batika to sala na kimia to bomana te toza bandeko toza bomoko toza la malamu ndeloko nazaki nango ya obakisaka yango wana. Merci beaucoup na message journaliste na mituno pesinga na nanga na exprimer ka ba sentiment o toza nango na kata mboka eza 3e élection to mona kata mboka na biso président va proclamer mama ça c'est betamité kimi ezali donc eza histoire moko ne na kati ya monde entier zolanda biso to sepe no to lukaki ezaki alternance pouvoir en place toujours la place na biso to zelaka ti jusqu'à ce que to prêter serment to banda musala biso to sengi na congolais nyonso tout oyebi kaza congolais aza na posa ya ko travailler to inviter ta mutu moko te même na majorité o aza na posa ya ko travailler to travailler to boyi ki muyibi ba venture ba escroquerie ko bomana to linga ngote toza ba congolais biso nyonso tout eloko moko te kozala eza pouvoir ya baluba te eza pouvoir ya batu nyonso tout RDC na ba tribu ebele donc tosengi mutu nyonso tout o aza na posa ya ko travailler na biso aya to travailler to intercaler même ata mutu moko te toza posa ya mutu nyonso tout poza biso eza mboka na biso ba congolais. Désolé kokana moi te ba esili to koloba te Oshani. Nous sommes tous à Papa, non, au bout d'un boko. Nazi baïté vous fort. T'as qu'à beaucoup d'années. Bien sûr, les gars. Ah, les gars.
esalama te président de la république baoteka babiloko nde bateka babati na monde nano esalama te me na idps esalama toteka nyonso félix nyonso totekaka ezalaka nyonso totekaka awa ofele alaka te ezala polo nyonso totekaka kati totekaka Botes TV, un site différent.